Amen, amen, amen. Vous savez, il faut que vous ayez bato balingi bokoko to bakomika biso sambela sans effondement de Jésus état d'âme tout ça to bomi yango chef coutumier na ebisinga makambo ebele abina ngai mwana biso neto sabo normalement tout ça qui na ba mbolombolo botala ba film akala au moins ka chef coutumier dala mbolombolo na ye mais le ba village bazoko respecter sous makambo na te l'état kota makambo to sala ba mbolombolo te bakoma kotina ba policier au moins na village za awa policier azala kakuna na Kazangulu redouter la ratine na suka ya vie mais que soit décidé de mais le plus important pour nous biso ils ont aussi la message ensemble baza édifié ni baloni sate ba pambolani pour na biso pour atteindre les objectifs uzawa mikolo bosa su maisha so bokoka bo nana kosa maisha nana ngo bayoka kuna bana wenge dia babanga akofite pona nini mukola buzoba yemo akota na buzoba na moni na ba maître apoto na bandeko banga ba maître apoto ba maître bakoti na buzoba absence ya papa ala molo to lebla ko nini wana za penza papa biso to mona lokola tena avant aza bibliothèque certainement so ya garantie lelo na mélodie so sika banzemba sika écriture sika. J'imagine Marie, pour Marie elle a 16 ans, 17 ans, très belle fille, 16 ans, 17 ans, comme vous avez 18 ans. Au côté où on a un mineur majeur et un autre, il y a des dit. Même à Eve, elle a 17 ans, 16 ans, 17 ans. Adam, elle a 18 ans. Fort, ça, grand garçon. Ah, Zambi. Bon, 2026, ma orientation yango parce que c'est ma dernière émission tout ça ça la pour na ko sunga. Bino bande ko YouTube basaka on te pona ko finga kabatu. YouTube basaka on te pona ko rendre ma compte, basaka on te pona ko ya ko laksa ba nidité a batute, basaka on pona ko tangisa. Tala baninga ne bazako utiliser ngo, bazo laksa ba produit na bango, bamusu bazo teka tout ça. Na biso saka ba analyse na biso sofaka bato ebele la saka bato ebele nzela alikambo linga sala bo tanga tellement ba émission a changé. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Tobandakango boye, Triple Brassard, Aigle Masengo, à côté du Roi Soleil. Na bandi émission Oyo, na kopé sa bonne année. Et pas il y a Triple Brassard, Aigle Masengo, à côté du Roi Soleil. Tout à côté du Roi Soleil, eh, papa, Aigle avant à côté du Roi Soleil. Il faut qu'on dise ciel est boy comme un kubungu. Ma question bote Aigle Masengo mon frère. Nzamba pambolo na nyonso. Nzambe akufuta yo o sala rapona bato. Akufuta yo, akufuta pe na bana na yo. Parce que tout le monde ba mise ba yemba. Balobi si maliwa na nga na boyi bana na nga ba sambwa. Ba mona soni na makamu papa salaka. Malamu na yo parce que c'est la Nzambe. Nzamba akufuta kayo, ba kitani na yo pe ba koko na yo. Bakozwa récompense et puis na pesimbote na le boy qui a dit message il faut qu'au ciel apôtre de 7e saut ma kubungu batika omela roulo apesio bambote iska ozali kolanda épiscope yambo. Merci Serande Kita épiscope yambo le grand Wazalendo. Alors les lots to poto ça la analyse il y a ba point haut to lingi 2026 et ça la changement toujours touché sur les points politiques. Toujours la paix, musicien chrétien, musicien, ya mokili, théâtre, et puis dans l'église, et sur le plan, il y a coutume, peut toujours jouer bah élément d'ambouna katiwana. Alors avant qu'on ait émission, tous na action mon aussi la dimanche oyo avec le président AMCC, Papa Léon Chouza, oyo action wana ezali vraiment 25e anniversaire, lobby tous qui na Henri Papa Moulaja. Ah, mon Henri Papa aeboteya. Na mona nanga batei mais
bamise pe non ka moi bo bana nzamba solo bana mbongo mingi te mais bo bana manki na tala mbongo ebele bazo tsama manki na liboso tout la nanon ari papa l'église à pasteur le tchunza nenga te ki ayembi pe mo muke nga la benga ke vandelateur obi ari papa la benga ke vandelateur za kola na bala za ko mbayo kibemba abalu la vandelateur mabi ke voana tanga no ma papa le moloto bane ko seke babi voa oyo pe na oyo voa ninyo nzoka vandelateur et moza cassé ni yesu ni Marie papa pardon toujours Marie papa après toujours ce n'est pas normal, c'est impossible. Marie a souffert d'une fausse accusation. Marie a souffert d'un mauvais jugement, non seulement de la part des hommes, mais de la part de son fiancé, celle qu'elle a aimée, en qui elle a fait confiance, son confident, son ami. Mais ce que j'aime, la Bible dit que l'ange est apparu à Joseph. Il lui a dit, Joseph, Joseph, rentre chez Marie. Ce qu'elle dit est vrai. Marie a raison. Parce que j'imagine Marie, bon, Marie elle a 16 ans, 17 ans, très belle fille. 16 ans, 17 ans, comme vous avez 18 ans. Au côté où on a mineur, majeur, et non, et belé, belé. Même Eve, elle a 17 ans. Elle a 16 ans, 17 ans. Adam, elle a 18 ans. Fort, ça a été grand garçon. Sikoyo, Marie, ce qu'on a fait, autocombat, Sikoyo, a fait un téléphone. Statut WhatsApp. C'est moi, Facebook en Nazareth. Tu vois ça, elle est plus sur la miniature en Nazareth. Ça me baby. Sikoyo, à mon Joseph Oya, Malembe. Na sambeli nzambe abimela bamuso na bandoto a défendre na bandoto na bisiko zali maloba bisiko zali ba argument bisiko zali ba preuve bisiko zali ba juge bisiko samone ke mabe nzamba abimela bango ata na bandoto 2026 je suis en train de voir des hommes revenir vers toi. Je disais 2026 je suis en train de voir des gens qui t'avaient mal accusé, je les vois revenir. Je disais ils reviendront, je disais ils reviendront. Mais ceux qui ont mal jugé, ceux qui ont répandu une mauvaise réputation, je déclare au nom de Jésus, cette année 2026 ne passera pas. Toute personne qui a élaboré une fausse histoire contre ta vie, il reviendra. Je disais il reviendra, je disais il reviendra, je disais il reviendra. Quand on a battu nous sur le pasteur Léon, le refus comme parce que la personne qui a fait, je vois des hommes et des femmes à genoux dans ton travail, dans ta belle famille. Je suis en train de voir des hommes revenir. Joseph Assomi, Maria Dale, Joseph Nini, au Kenagit, au Lobé dans l'Okuta. Non, Dieu m'a dit que tu as raison. La télé, on a TVT, journaliste, Facebook, Dieu m'a dit que tu as raison. Voici comment je déclare une bénédiction pour toi. Que des hommes reviennent vers toi, dans ta famille, dans ton travail, et qu'ils disent, Dieu m'a dit, tu as raison. Que Dieu bénisse cette parole. Est-ce que tu peux donner à Dieu une bonne acclamation? Non, pas à nous, à ce Dieu. Est-ce que la régime d'exception va se lier? Maintenant, ça nous donne un membre de régime d'exception. La ligne avant la Syrie, pour dimanche, tu auras un dimanche, dans ma théâtre. Dimanche, tu auras un maté à moquer, dimanche, tu vas dire bonne année. Mais avant la zone, ça me connaît, mais ma zone, mon autre. Mais mon long, il y a un bateau, il y a un bateau. D'abord, on a été dans une partie. Soit on a la voisin au Loban, nous sommes en Angao, le Bibananga, est-ce que votre exception va s'allier? Votre régime d'exception va s'allier. Dans ce pays, nous papa Sali, dans les mots enfants, nous pouvons enfants d'été. Ils ont un régime d'exception. Au fan d'un régime d'exception.
Si on a 10 000, on a 20 000. Les enfants, il y a soirée de l'autre. Et ils ont la foi pour dire régime d'exception. Simbo Fanda, Télémissam. Simba. Imananga ngulu na ngulu. Biso ba mususala ngulu na ngulu. Kolona bola ngulu. Kotambola ngulu. Minerva la bana ngulu. Carrière ngulu. Papa de Bola Chenel. Ngulu na ngulu. Bata ngulu bazalia. Zo fan de l'exception, fan d'exception. Au fan d'exception. Au fan d'exception. Père, merci pour ce jour. Je crois que tu nous introduis dans un régime d'exception. Ta parole n'est pas un slogan. Ta parole est réelle et elle est vraie. Alors que nous serons en train de placer c'est quelque chose dans ce panier. Père, que la grâce de l'exception nous soit introduite. Au nom de Jésus. Amen. Panier au milieu d'un panier exception. Ce n'est pas l'offrande d'aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Maman Rosana, Bazaré, dans mon nom de Rosana. Comment les beaux hommes, comment les beaux hommes. Yesu, na bato, bazwango luna nzambe, na kokero ngana te, nazana kati.
puis déjà avant vous il dimanche. Si vous kanisa lenge to sali boye au vaccin musunyangombe au chirikolo. Dimanche pardon. Attention avec du voyage, il se va voter dimanche dans Zalao. Nathalie Challenger Manga, monde entier. Nathalie Pasteur Léon, Irebou. Régime. Amen, amen, amen. Vous savez, il faut que vous ayez alléluia. Il faut que vous ayez papa, que Dieu te bénisse beaucoup. Alors bien aimé, je te dis, les régimes d'exception là, alors bien, l'obéissance précède ma camouflage. Faut bloquer en côté. Papa Henri, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vraiment, Tolandi Matéa Kitoko, Batobere ba minimiser la bino, ba mon attaque et boza ba chanter ba musicien, c'est comme si le ministère de théâtre, mais la mode penza, aux autres à Malamu. N'invité l'impression des années par rapport à Néné Kiki, Batou Boutra Nabino, parce que je me suis dit, bon, tout ça a remonté pour nous prouver, pour convaincre que Batou va douter, tout ça est ensemble. On va redouter la ratine, la soupe à vie. Mais tout ça, décidé à douter. Mais le plus important pour nous, ils ont aussi ensemble. Ils ont édifié, ils ont saturé, ils ont trambolami pour nous atteindre les objectifs. Ok, pour le côté, partie nous intéressé, le biquet, tu vas se prendre la voie, mais il y a un banda qui va douter dans le mais tu se prendre la voie, nous makasi, mais ça ne repose sur la barre, nous avons une base faible, nous avons une évité, message européen sur la barre. Zambo akeliyo azamunene. Pour acheka tinayo azamunene. Donc on a besoin de batu ya mokili va valider forcément. Le banana on peut avoir confiance dans Nzambe, peut avoir confiance dans oya cheka tinayo. Moi totei mari. Mara nali mwana mwasi. Na société yo batanga rabasité. Marie azalaki mwana moke na société mwana moke la valeur te mais yende nzamba ponaki po amema Yesu Messie. Donc komi minimiser te komi kitsa te oyo nzamba tieka tina ye ata kokombola ata koteka senglas ata eloko moke wana ata kokata suki ata couturier la chose que Dieu a placée sur la suite matapa. Merci beaucoup. Message nous précis na bateau bakuya dimanche parce que toki gobi royer ma dimanche. Message nous précis na bateau bazo la nation nouvelle tendance. En tout cas clôture il y a célébration oyo ezali dimanche oyo le 28 l'après-midi toza awa na église centre d'adoration aux Zana nous a dirigé na papa pasteur Léon aza pe président na biso AMCC donc nous avons ça bana nzambe nyos ofani na Kasavubu ofani na Victoire ofani na Matonge ofani na Bandal na Ngiringiri boya to komisa nzambe donc ezalo kola wala bonne année bonne année question yo so na tuna moto batu ba okamwa lelo vraiment carrière na yo eza florissant batu ba se prendre makasi absence à papa la molo to lobela ko nini wana za penza papa biso tomona lokola kena avant azali bibliothèque certainement ce qui a zarati lelo mais ba mélodie so sika banzimbo sika écriture sika nzamba aza souverain zoye il est un vide irremplaçable mais na muke na basa pe biso mulu l'essentiel que musalo atikela biso to même yango bisika nzamba. Merci Nicolas Pambola. Merci beaucoup. Wana ezalaki Henri Papa. Alors émission oyo tozo vidéo muke ya président Apo Firenze ana poto Apo Firenze le parfum de bonne odeur to bande ko sonae akendaki na feti moko akomi na feti wana abandi ko sala modération ayebisa batu ba telema te ayebisa batu ba beta maboko te a comprendre te abi menga na tangi na Bible wala biso ke to lingana na tango pasi pe na tango bisengo mais
Batu balingaka mingi place à passe. Matanga balala libanda surtout bata kimbanseke. Bandoki. Kimbanseke njili. Chango. Bango balingi matanga. Pour mokola matanga basomba bilamba sika noir et mona rapasi. Bango na matanga na bango contribution ya monwe ikutu batie loko te. Mais bango na matanga na ebiso donc pe e mate kita pe ba bolingo sala makakuna na matanga na bango. Je regrette beaucoup. Bible bito lingana tango pasi pe na tanga biso même na tango bisengo mutu azaka na besoin ya soutien ya baninga na ya mona ne bazo sepela. Momo na mutu e matanga bien avec libanda donc n'est-ce que ba so beaucoup fait sous na roya mais soki komika mamba feti na na tante soki pa yé na feti bisaï mabe to ka président pour Firenze après te continuer. Ah ouais, bonjour à tous. Nangina baka mwa likambo mukina sala constamment ko. Boki bana bato basipela kana ba mawa ya bato. Onga na ya ga matanga. Nga matanga na zangi sakati. Oui, eza bien. Lela na boba olela. Mais sipela pe na boba o sipela. Poni yo senga bato linga ate. Eza mabe. Oui, feti ya moto. Obinité, oliete, omelite, likona ngo kado po pesite. Ubnoki. Wego sani. Vana kanandako. Bo sipela pe na esengwa bato. Il est là na mutu. Mais c'est pas la peine à mon temps où il s'est rapé. Il y a un mawate. Non. Voilà ma bé. Kebana bato bazakami wakangai na préféré kamatanga te baba. Feti pe yaka so ye feti. C'est plus ça motoyo a bengisio. Et ça la rapé bien c'est pas un sengwa bato. Oh bina ki trop na feti wana oui. Pa yiko c'est plus ça moninga. Mabe na ye yebise na tongo. Mais tika ya c'est plus ça moninga. Boyo c'est pas te pour na feta bato. So yo vani na kwena yo. O sape te star yote. Star moto a bengisi yo. Kola bomba biso ngolo malamu. Alors nakanisi y a pas de commentaires bolandi ndenge président Apo Firenze alobi eza bien te mutu pas na posa bato balingi ye amona bango. Yo so ya fete ya muninga. Olati bilamba nde mona na marié. Poni ni bongo et puis tango lata kango okoti na salle o senti que bilamba olati marié par la tango. Oko bima ozonganda oke changer ta bilamba mususu mais oke petit ko pc enveloppe ngo zaka na 5000 francs na kati pour bato ba mona ka bolati bilamba mon poni ki motema mababo na mokola fete ya muninga muso aye na fete abeta maboko te boki makamnyo sto alobi c'est regrettable muso aye na fete batindeke bilamba pa ndeko na Londres bile na ko beta na ko leka mukolo fete wandoki otika biloko. Alors, sur le plan politique, tout ça qui va recherche, ni n'est pas comme homme politique. Homme politique a commis le coup là, motomoko, aza robot. Homme politique aza robot, o basi ba sala, basi ba programmant. Conseil to pesibino o to kota nango 2026. Homme politique, zala yo, kozala robot commandé te, kozala robocop te. Kozala robocop même na film à Robocop ezaki na robot moko à se déconnecter qui na ordre ya mutu asala ki bango. L'esprit n'a pas cru au créateur. 2026 so bolingi Congo changer. Ko banana bato nyonso bakambaka politique. Ko lingate ozala identique na makamombe parce que to monique politique est changé. Technologie est changée, makambebele changé, tout ça, mais homme politique congolais, azako se dégradé kaka, azo beba kaka se ko beba. Aza lukosa mbongo, alingi ya bonga, bamusuba bonga te, alingi ya zalaka wana, aliko tika te, yekaka, azaki na manda oyo, yekaka kuna, kotika tika kate, non. Na ane oto kota, tozwa pena nouvelle génération. Biso tango président Félix azwaki pouvoir. To senga ki papa pesa biso ba jeune bato no ba salate to sangi na posa ba jeune lelo na commune soke na commune okekutaka ba koko moko baza kuna non ba koko moko ba na commune kuna elo ni basala ba mi pesa na kindoki bango na bango bazala wana soit so lingo kota na commune ba no travailler na bango yo po foza ndoki au côté la kata kindoki na bango pona kindoki na ba ebinde ba travail ba sala ka boy ba simba ka boy ba zong sa boy soki bourgmestre a koti ba bise bourgmestre landa kaka matambi na biso ndenge to ko expliquer makam ndenge tambola
soki bourgmestre na yabi te nga na lingi bongo te na changer aumela te bayebi na olongwa okolongwa tipe ya kolongwa botika bizali oyo bokende kovanda na bandaku botika ba jeune baya na moto asika parce que jeune lokola nga so opesi nga bureau mo na commune bokelengi na kobomisa bureau wana mais bao baza wana lokola basi babebakala bazoyebi soki oya okasi osala nini oyo mosala leta ayezalaka boye tozalaka kawa omona makambo wana osino ta makambo wana ekochange te mboka mpe kodekole te ya beaucoup de choses tomitala tozokondane baprésident mais ya des fois problème na biso eza na présidence te président aza wana mpona kokamba mais bato oyo baza kotambola na ye soki bango babongisi mosala te bato tobengi bacolaborateur mosala ekomonana te ye aza ye moko me bino boza partout na Congo soki bochange te mboka ekochange te alors homme politique change na peska mo bapetite ligne wana mais ntango tokokota ntango tokokota na 2026 nde bomona pena changement ya travail ya nouvelle tendance bomona pena ke non jeté tokolakisa babosoto toloba mboka ebonga mais aussi nota babosoto nyonso eza na mboka ebonga te mboka ebonga te papa mboka ese eruya kala enuna kala mais boye boni bochange yango bokomokondane bato obumba c'est pas question bumba bato te bumba te makambo ese ebeba ruine ekota kala faut kozwa temps mpona kosokola mpe mpona komata mais avec batravail moko déterminé et puis avec assurance nde tokochange alors toke na bamusicien chrétien bochange bizali na bino bozonga lokola bacouple buloba boza lokola bacharle mombaya basalaki mosala batiaka mbongo liboso te bazali koyemba na banini ofele na baeglise lelo bino bokoma bato bakashe bokoma lukoso ya mbongo tala ndenge bokoma boyebama voyage ya poto yo misien chrétien ebandi ndenge nini mopagan asalisi fete abengisi okebeta tanke ki oza na église outi na église nini etindi okebeta concert wana namonake Nice Manyanga na ndako ya jiba akende kobeta na libala est-ce que église nini yango autorisaka ke choriste to chante église wana abima donc deya somoni deya bongo azala na église te parce que pasteur autorisé sorti wana te pasteur autorisé yango te okebetela bapayen baomela bamasanga na bango baolangwa masanga na bango yo ozoyemba sikoyo nzambe oyemba sikoyo nzemba nzambe soki nini mata jésus sikoyo soki jésus akiti wana aopanza bato na feti wana ti oyebi histoire na Nabucodonosor te bakeso bavere ya temple bazomela yango bamasanga babasi na bakindumba tusa basa bavanti tango écrit ebimaki na mire teke les mains well compter diviser royaume wana ebe ekweyaki wana zwaki problème yo ozobeta musique ya nzambe ozokebeta mo place bapagano babongoli mpe motema te c'est quoi ça de pasteur botika mankiona mukuna baministère jibe baepana opesi bafaux prophétie est-ce que ça bien okangi mwana bato ndoki osila ntaza ndoki te est-ce que ça bien bavio bokoti nango espoir ya peuple eza pa na bino bokomika lukoso mbongo bolingi su koyoka bato te mate ya malonga boa nango susu te so bochange te na 2026 eloko mpe echange te nakanisi bozokanga bamisa mokili kuna kutu somo wera alobaki eloko moko na kati ya zamba yo leki banga mokolo elo mwa aloba ndenge wana leki na miziki banga mokolo kofi yeba place noki mokolo wazekwa tika bavanti masese komobeba bozongela makambo na bino ndenge ezalaki o papa yamba baya kolulela yo ozala nango susu te bozala mikolo bosasu maisha so bokoka bo nana kosala maisha nana yango baoyoka kuna bana wenge dia babanga akofi te mpona nini mokolo ya buzoba ye mo akota na buzoba na moni na bametre ya poto na bande kobanga bametre ya poto bametre bakoti na buzoba tout le monde akomosala baanalyse bamanike baosala baanalyse manike aza nani akosala analyse bango mpe approche bamusicien bango bato bazobebisa makambo toyebaka le porte-parole ezalaki mpe na roya émission aye koloba programme ya orchestre mais lelo ekoma bongo te moto afingaka azali so likambo ya bandi kofinga koloba n'importe quoi tout ça c'est pas bien youtubeur bino boza lié na musique ya mokili oyo bosala très attention
Wenge bo ana responsabilité bo lingana. Tu vois que déjà message à ma belle Didier Massé la Koufi. Tout l'autre là qui est d'autre mais tout sambele qui est parce que tout ce qui est révélé condamné. Tout bon là qui nzambe. JB na wera ba lo banate. Na matanga Didier Massé là. Ils image moi bien te pour na wenge. Tout le monde est peut-être Didier Massé mais même si ça Didier Massé a thème sous mutu moi kufa na bo autant combat au landa mbango. Wenge bo kola 2026 bo kola o moni siko jibe yo wana libala na yo ya mwana na yo bokute na président Kamere boyambani bona boy batukuna siko ba fingyo we rata mbongo na didi kinwa ni likona yo ataki ataza camarade nanga so na kena sa fiche na yeboye e osala mabe tala ba image bo pesi biso na 2026 to lingaki to mona yo pa wera tango mwana wera balaki malgré to mona ki mama mida yaki e peseke sengo na batu nyoso babi bolingo na mampata bazala kaka bolingo bazaka ba camarade kitoko mais yona mobali ya muninga boyoka na suste image abino na wera wapango isa suste likola ba surtout orchestre JB za ba songi moko lokola orchestre ya kingasani ya masina bangwashi banki songi orchestre JB Pwani ba commune musoko ofanda no sali demo ba tonga ona nute kende na changu kunati kota na butu mukali do ba tonga ate ba kosa na demo tumakambo to mona ki na mama aussi longtemps ba mona ki ete commune mususo longonga demo santé mama mo okenda wapi yo na kenda ngo musika botonga tonga batu makambo nyonso botika ba mission chrétien atona ba mission païen ba mission mokili boza ba mission païen ba païen bokosaka kombo nzambe boza ba païen bo changer bo perdre ba emene bo perdre ba tebele lelo ba yembi bazo bimate lelo 15 génération na mineza ke fallait azo bimisa su ba mission te faire azo bimisa su ba mission te o ba yebani eza danger lelo bo na question te bozo mituna te lelo soki sko faire azate soki fallait azate après bango yoza banane. Pour tout le monde, succession, bango ba outi pa ba grand moko ba préparer ki bango tout ça, ya ko mo respect mon ndambo za na makama musique yango. Bongo ba ko bimela bino sans tata sans maman. Ba banga bino. Ba banga bino. Bino bolingi makama respect, c'est léo. Bolingi ba respecter bino. So ba no ba bimela na force na bango mo ba banga bino. To mona ke exemple a wenge ba bima bango moko me bazaki na respect na King Kester, bazaki na respect na Papa Wemba, bazaki na respect na Efoloko na Nyoka Longo na ba grand nyoso wana. Loka bazaki ba modèle na bango, beaucoup de respect. To mona bango na ba concert ba Efoloko, to mona bango na ba concert ba ya ba Nyoka Longo, to mona bango na ba concert ba grand ba Pepe Kale, do ba linga ki bango mingi. Mais bino bozo banga mutu te nani elo ba ngo jolino ki ezowa. Nani salaki nani to banga nzambe to banga pe yo bo banga batu ba banga bino bona problème redi ayembaki carrière moto pe silaka mandat l'état pe silaka fallait raisonner après succès na yo lonaka lelo soki fallait azo respecter wera parce que wera lonaki elo mo malamu pa na ye lelo ata komi fallait abake naza pamba wera ko fuka misanga na fuka banda awa ti banda nazo tsaka maboko boy parce que mutu wana salaki quelque chose. Oyebi docteur Patrice Fumumba pe asona makufa pasteur moka munene na route mokali alobaki loko moko oyo tikalanga alobaki ke anote ya maturité alobi papa a réclamaki papa pa banate papa za héros papa za na makambo asala pa bana o bana bango bamona ke père na biso a danger yo bana ngo lesa bango te pesa bango lorote osala bango lorote oyaka mutakota 18 arate ba obangelo ba tabela yo ki papa nani mais soki mona ke open o perte ne na pesa ka merci penza na vie na ngai ki mbate ke papa lobi mu kanda 3 bana poto mona bena vanda bi ki bo monto na zana c'est grâce à mon père. Mais ba tata mususu azolia bana ni lokola bana mabata lokola bana kosho bana ngulu tala papa makambo to lingite na 2026 théâtre baby lokola batanga théâtre ba zuzu ba succès na bana kisi ba su na respect na mikolo te bana respect mo ba pesa mikolo ya hypocrisie. Je le dis aujourd'hui ba tunyo so mingi ya théâtre wana na lobi sur
pourcentage élevé. Ils ont là misusu penza ba na respect. Misusu ba comme na respect pour succès sili. Parce que quand il na bango za ba yaya misusu ba sala ba succès mais ba sila. Ba on sko ba bimi lelo ba banga ka ba tuté. Ba on ko ba mankana ba réalisateur ba bunda na ba tout donc mawa. Génération berceau na théâtre. Mais ba soit grâce au biso to za na moté biso to vanda na ba kimbanteke na ba sans souci na ba mama bipendu. To vanda na bango ya kombote to vanda na yebi bizaleli na ye na beto bizali ya mama Chako na ko beto bizali ya kimbanteke na beto bizali ya sans souci na ko beto bizali ya banane malgré ba mangobo banane to vanda na bango te ba mikinere ba poto na ba ketika la kuna na ba kokodia nzombo et puis sérieux ba master to saka na bango ba nganzono ba mbuta luvualu donc ce to kuta to na respect na to linga na lokwa famille mais bano ya kilelo o balala ka te matolo ba banga mututi. Bon changer. Théâtre na bino za nul pour na kilelo théâtre na bino za pamba. Et là ma place monté. Pour ça ba succès YouTube kana ba congolais. Beaucoup m'appelle quoi ba gaout. To quoi ba gouso et gou. Ana ba film belé ba sala petit kala pe histoire. O ba to bazo raisonnant o bino ba kanga mona ntusu mona ntusu za kibino. Chitenge sana bino. Banda chitenge sana kufa. To asu na réalisateur te ka bete biso loko. To pena ke to kanisi chitenge sana. Mais ba terre baza ba kufina noté et puis na sengaka na ba producteur bo sela biso ata journée moko na studio Mama Ngebi bo beti bo jouer ça ta ba kimbantie ke wana na ba mango ba kufa te baza vivant na ba kokodia nzombo ba tu ba revivre sur studio Mama Ngebi na kena na cimetière ba yebi senga vie Johnny Ntsakala ataki temi na kena na cimetière a Kitambo na yebi esika bakunda Mama Ngebi. Je crois que ce ba image de la chef hôtel sont likolo ya Mama Ngebi na moneska bakunda Mama Ngebi. L'artiste bon ça la très attention. Toi on a besoin de bino. Bon on a défi. Bon on a défi mais bon comprendre on te ça défi bino ka ce soit ba bino vérité. O ba ndimi bino te ba ndimi bino mais bon on est l'autre côté. On est l'autre côté. Pour vérité sur na tel ba théâtre ba te na tel na théâtre o théâtre ni pour ba ngite ba gangela bango. So gangeli le quoi yeba no ko gangeli te yebi mamba théâtre. Théâtre à part quoi on a connaissance ya ina otanga kuna te o vanda na banani biso to vanda na ba kolo théâtre wana nzambe na ngai ya passe. Alors tu dois équiper sur le plan ya église déjà tout est retouché pour la pasteur mais église bandimi bo changer bandimi comment on va passer de bandimi ça comme mabe. Vous êtes des brebis, vous avez un pâté, vous avez un limité, vous fidèles, les adeptes. Bandimier, bandimier, on ira. Église a manqué, on a peine, on a manqué, on a bien au long, bandimier, 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 bino. Bon changer. Bible chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. O etikale o pesa mena bino kwa matabisi. Yo église déjà ozoya nango na ndenga mabe. Biso to côté église na ndenga mabe to ba victime nango. Tant que tu comprendre to ko ba doctrine ezande boye regret na kimukolo. Na sina moni nyonso na ebi nyonso sko ko ba so na banda ke na makambo avambele hero na la musika. Alors pour la souka to que sur le plan coutumier pour to succès émission oyo na kutana na chef coutumier moko na Kulungongo, entre Kulungongo na Sima Silu, to kene ko kunda, na mboka ba Shimita El Diego. Na découvert makambo belé. Omoni ba to belé ba ba question na kufi ba kunda na mboka, ba papa ba sili na bango déjà. Nga yesoki na kufi, boko kunda nga yekaka na mboka. Parce yo liba kunda na mboka, wala mbongo yo teki mbongo. Ba msuba ya te papa na biso lobaka soko kufi ba kunda na mboka, ba zumutuka. Mingi ba mituka ngoy ba noke mboka ba ndo saka ba accident. Au moins soit baké ba kunde be meta ba zonga bu fop ali akabatu ba père ba ba nchor ba koko na kara ba ndoki mais et là on y te trouver ya bien ba cimetière au besoin mon expollué ba cimetière e bébia cimetière na cimetière kimbanteki et comment la banda ko mutala la pena na cimetière o ba auto buka awa mutu penza atanda bilamba na tombo o ba to komba vampire to banani après to lu ko mboko ebonga mboka po bonga ya ba makambo eza sacré ba toucha ngoti lelo ba hôpital na biso za sous sacré te hôpital comme esika makelele esika bata ko soigner comme n'importe quoi ba ventile ça mana ba hôpital na osakana te surtout to kota na profondeur nango eza pasi
L'hôpital msuba na nombre de morts o ba bimisaka chaque mois faut ba bomotan ba sa makambe belé. Ba kisi tozo mela musu ezanga ba kisi ba poudre pamba tie mo fufu na kati tozo mela kisi bando mela kisi malaria bikate mais biso na kazaka chloroquine a pamba meli chloroquine na chloroquine bando sala nga mukusa obeli typhoïde to mela chloramphenicol ka 2 plaquettes wana. Tu as 4 plaquettes, 40 comprimés, typhoïde de cire, mais l'autre typhoïde fait $40, $30. Bah, perfusion, bah, si fait recouvre, mais vraiment, nous autres échanger ton vraiment. Coutume, to bossani bokoko. Tant évangile, yé, bah, bomi bokoko. Kindoki, le coco de, bah, bien, on y. Crocodile à l'ouose. Bato balingi bokoko te bakomika biso sambela sans effort nom de Jésus état d'âme tout ça to bomi yango chef coutumier na ebisinga makambe belé abina ngai mwana biso neto sabo normalement tout ça qui na ba mbolombolo botala ba film akala au moins ka chef coutumier dala mbolombolo na e mais le ba village bazo ko respecter sous makambo na te l'état kota makambo to sala ba mbolombolo te ba koma ko tinda ba policier au moins na village za awa policier za la kuna na Kazangulu ba ke sambisa mutu fwa ke no kange na moto bayane bona prison so mona mutu suki na mona kisasa te do makambo ezebeli ya kosala tozolo bato bongisa mais tozo bate ba paramètres ni na ko toucher chef coutumier mo ke samba na parquet na ba oh chef coutumier aza roi mobimba yango mona ki mwana tata Samio ayaki ona komi roi yo sala ki roi yo mao ba boto na ba chef coutumier bo kondi yo sala ki roi mo yo sa maloba yo sa roi nani le roi nzinga nkufu Roman Koko. Didier Marcel papa na Roman Koko. Roi nini yoza. Ya ba aventure to roi solo. Ya passe. Ba chef coutumier bazolela. Lelo to ba ke pondu e botaka naturellement. Bandunda e botaka naturellement. Lelo ba koma ko tsana ba engrais chimique na bandunda. Excusez. Tozo bela pona nini babiloko tozo lia na ba pondu ba koma ko tsana ba engrais chimique. Eloko naturel eza souste même bisi bazo bokola e. Ngolomo seka. Makambe baby. Tozo luka ba nkinzi mama kaso tozalaka nango esawa pe komika ka o tala ba jeune belé AVC. Yo kasi AVC ba bela ngo ezani ya ba problème te. Biloko tozo lia pesa mabe. Tozo mona ngona ba na ba TV ba chinois zo sala ba losa ba carton bazo sakana biso na niveau mo sakana te. Mais toi là ba contrôle ça ma biloko uta libanda. Mais corruption na kati kuna tozo lia biloko ko lia te. Tout est baby piraterie koti partout. Bakolo boy savon o ba ilo eloko boy ya kalezaka nde musu o ba ilo boy mai surtout ba sardine ba la mango subiete ba komo tsaka mai batie huile selinga ngeli ya bakangi na nini ba shofoka mo ndambu o lia sardine zo ndi ozo lia musirekete o nini boy coutume tozongela makamba bokoko na banzoto na biso to komika o sucre abelaka diabète tout nyonso komi pour nini na mboka césarienne ezalaka te. Oh, aboti na Césarien, ebandi wapi? Na osuksa awa, Bible lobaki boy. Na mokola suka, tricage e okota. Bato bako toucher ba balance. Bako toucher ba biloko ebele. Donc, ne ba osoko bebisa biloko eza ba signe du temps de la fin. C'est ainsi que tokolela. Yango babi, Yahweh alobaki, akotinda nzala. Nzala ya bileite liloba solo kole kote ya mate mutu no so koma corrompi mutu no so mona ka courte joie ayi bakaka poazwa abo makam tande bakomi ko boma batu ki kuluna na kalisa la kate kuluna koti tina matadi kuluna e banini na notuna so na matadi kuluna kota babi e ato yebani to yebi kuna baba janet to yebi kuna baba nani kuluna kota tina matadi kuluna koti tina mwanda Kulu ne komiti kota bena na village. Sko to kimela wapi. E makambo so to sali ba analyste, to sali pe ben forte bande konanga. E kozala passe. E kozala pasi na mokolo na suka ndeko.
Ah, Zambi. Bon, 2026, ma orientation yango parce que c'est ma dernière émission tout ça ko sala pona ko sunga. Bino bande ko YouTube, YouTube basaki on te pona ko finga ka batu. YouTube basaki on te pona ko rendre ba compte, basaki on te pona ko ya ko laksa ba nidité ya batu te, basaki on pona ko tangisa. Tala baninga ne basako utiliser ngo, bazo laksa ba produit na bango, ba musu bazo teka ka tout ça. Na biso saka ba analyse na biso sofaka bato ebele laksa bato ebele nzela likambo linga sala bo tanga tellement ba émission a changé bato a poto bozongela ki poto na bino bozako kabana kala bozako tinda biso ba mituka bo tinda ba biloko ba mbongo lelo mutu a poto akoma kokosa mutu a poto azokosa na otinda mbongo le 23 do ti evoyata après 3 mois ah yo mutu a poto bango bando ba bango nde baza bien Abibiso Mundele a consacré ceux qui m'ont écouté les 14 et comment les 14 il les quitté oh mukile comme la souka mukile comme la souka et là la batumso na poto la bara glace et kota bango ba comment le ba Thomson bolimbisanga na ndenga bete glace et kota bango na mutu ba comment ba Thomson donc les là on le kambo le baluki na yo za kwa mutu ba nere mo mutu papa bokende kuna bokende ko yekola tout ça binemi na binoté tout ça bandeko na bino moko banda ba kosa pa mutu moko basaka ne ba faire comment bino batali sasa bo batalokuta bino batali sasa bo sala boy bongo bino tout ba makam na bino ba mabe na bino bo sala awa comme de bana poto ba yao ba sente basi na biso et c'est to ina bino hein ba bio ba jeune na poto ba ndeko yawa soka yeboy alingaka mwasi mona kalesi mbaka te metanga uti poto aye botika bazemi awa ozana mwasi na poto yawa toyebi makambo wana mais est-ce que biso tosali nini mais biso bana réputation beba bataki sasa batalokuta biso na bino to batalokuta ah makambo evariaka pe changeaka mais lokwa bino bolingi ko comprendre ngote to biso so batalokuta mutu malamu pa nzambe azate to banga nzambe ne mokonzi tokutani prochainement épiscope Yambo on de kita on de kuna kitata. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais le logo est amabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To komi ba congolais toujours gagner ba match. Oza ba défaite, ba pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela eloko. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça 2 jours ata bateli loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata ezana kati et longolango. Alendele mikolo somme. N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison à toi famille te à toi problème na mutu te jalousie car do ba produit yango ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de soute bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.